papa nanga Paul David Olang akanga mama nanga na ndaku na bango na kitambo tilelo mama no za mama nanga za kuna na ndaku na bango na kitambo mama na yo nani mama nanga Sephora Baraka Elonga mwana ko Élysée na ye koyeba mwana o na 2018 eranga na kiko sala nzambe na Pointe Noire parce que tous ba missionnaires to ko sala nzambe partout dans le monde na yebaka ye na Pointe Noire lokola bana nyonso parce que lokola zaki en cadre de jeunesse na yeba mwana na lokola bana nyonso ngana yeka na fanché kona yaki na malembe aboyi mais je te dis Élysée Mukanza parce que babundisa nzambe te nzambe babundisa te moni bato bazopesa mbongo wana kosila mbongo wana pe kobongisa fina o moto aza capable ya kobongisa fina o eza nzambe nalimbisi oyo na kombo na yesu nalimbisi na bato bazozala nsima na yo mpona koencourage bosalir image ya papa Paul David c'est un serviteur de Dieu c'est un homme de Dieu oyo bino bozosalir réputation nga nayebi so Élysée moi aussi tu as sali ma réputation c'est pas un problème je te pardonne au nom de Dieu mais si tu vas continuer si qu'on gagne dans le porter au pays parce que ngai pe na 17 ans na na avenir avant David avant na kita bokonze senga ki Saoud fois longwa ngabe fona longola ye fona humilier ye babenga ye to sala examen makila donc makambo na zolo beza vérité azo kimi examen makila aya to sala na examen ya makila ya Aden après nga pe na libérer fina nga fiancé na nga bala nga na ko vivre fina nga e pas vivre fina a libérer pe maman na nga place à Kangier na ozorateur na kitambo po maman na nga passer la mariage ngai na nicho na zola na mama ye mu lokola fazer so botel même bilamba na nga donc ngai na fundi aya katumba tumba le kisango bakangela ngai to sala examen makila c'est tout donc examen makila kande muteko kata na boy ko kena famille wana famille eza famille na ngate eza famille na nga biologique te na ko kenda ka te na famille wana Kamo Rachel a zobimisa, na zo compatible wuti ye wapi, et bimili wapi, qui a rencontré qui est l'histoire qui était pasteur David, boye. En tout cas, papa, place wana, jamais. Ngana li grand sœur na ngamta bota mwana wana, na mobali na ye, na ninga mwana na koli. Est-ce que acte de naissance ezali? Acte de naissance ezali. Mwana Rachel, basi. Donc famille wana c'est famille na ngate. Nakokenda ka te donc aya ka to sala examen ya makila ngana ye c'est fini na so baso mbonga libala fiancé nanga apesa mbonga libala makambo sa nini esila mais donc finir ça molai donc fona nzamba yebi donc ngape fona salela nzambe donc comme ya salela kanzamba lokuta te aka parole wana c'est lokuta donc ouais te asangisa na biloko na ye kobina banzambe wana eza lokuta c'est que faut bima bina kalanzima mokido twana alinga ko sala repentance te kaka croix ala tsaba tuka croix do aseka kanzambe ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa batu na ngai nini maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na nga eza wapio na bandel mola entrée ya mama colonel opusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te esuki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa esika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalunga c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pena lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps
bomona kaka terrasse mwa eloko kolia mwa nini nde ezalaka kaka check kina kinyamba toujours prêtre j'ai mikolo ezawa j'ai mikolo London place London système. Ah oui, maison de Biema London in Kinshasa ya madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te pardon London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Tu as un avocat à papa. Ba juge na ba avocat na nga babi to mono lokola ndengo landela makambo lokola za avocat te pesa biso na o carte na yo ya pièce d'identité na yo to ye ba avocat to mona soko za avocat parce que avocat alandela makambo ete ta suspecté to ba suspecté après azui alobi on a na carte to za carte to sala wapi on a gombe après si place sala ka ba bengi kuna ba beti machine kombo ne bimité ba vérifier na ba liste na ba journal combo avocat bimité zate oh to ba ne fo avocat oui maman oza fo avocat oza avocat te ndenge un pasteur Paul David Olangi azang avocat atina faux avocat pour ko défendre likambu oyo ke oza avocat te mama okangami ndeni pasteur ke noko kosa do aza faux pasteur do aza pasteur a lokuta a juge ba comme le bana ba avocat après maman ga lobi obozela carte nanga sac nanga na pese ba protocole na kendo zwango na fouiller carte akosi ba maman biso to kangi okangami akosi bonga po abengi maman nanga Sephora ya kanani tonga bimi boye comme azali na mutuka akoti maman nanga mutuka démarrer voiture na ye bakimi akimi sina maman nanga a lever le roi maman na yo a lever le roi maman nanga bakimi to baki a lever vraiment maman nanga ko bakimi po bazali na posa tena sola na ye ba lever maman nanga kim a sopa biloko batu na venir à 12e rue ba ji bateka kawat na ba bouteille cassée biloko banga me balandaki bango te ba juge balandi bango ba juge ba bina ba avocat nanga balandi bango to balanda bango banga mama sala accident akimi to bakimi batikali sikona ba sécurité papa ba sécurité papa comme bo pesa biso ka mwana famille wana ba bokola ngana bo pesa biso ka mwana ba juge na ba avocat ba bito pesa bino mwana te des ordres de salama qui n'a venu et bon la police est quitté pour arrêter bango bakanga bango ba ye bango ba sécurité papa na bino la police est quitté des ordres de salami wana donc des ordres de salami bango pe ba simzela ba kei ba kimi ba juge ba lobi na ba avocat ba bi abonto sa sundeni ce qui ne ba kimbwe boya te photo ke ko to funda ye Paul David Olangi na parquet afunda ye na parquet alobi to funda ye na parquet parce que parquet bengi ça ye pour passer l'examen na mwana na ye to balobi bongo ba fandi après lobby nango papa changer avocat a changer avocat kaka sécurité na payé ba na avocat na mama ko botanga biologique na nyo po mutakimisa ke faux avocat wana ya papa mama ye lisusu pe famille wana pe eye papa wana oya bokola kinga to balobe makama makila to juge alobaki akimaki wana famille wana ba bokola ki ba bokolenga aya lisusu te mutayaki kaka mama mwasi na ye akeko sosko yaya na ye ba komi mibale papa na c'est dit mère tellement dit qu'il là il faut ça la rara mission kaka donc faut ça la mission akola netina suka aye approuvé ba tuga approuvé ba jusque aux aliboma ngana zaliboma approuvé ba jusque na zaliboma na beli mutu tamba ye wana ba lingi tela sona mama nanga soka na tous les autres ça m'a déjà solo la té donc ba pesa même pas espace na sona mama nanga avocat papa lobi ke papa na lobi to akoya kotika papa na Paul David Olangi akoya kotika mbongo lobi basala examen makila moninge za so ba otika mbongo basala examen bo ye moko fo ba benda payer akoti na mbongo basala bongo ye moko la personne en question aya kité
ntango esami bongo balobi bokende tosimzela tokei moninga ezalaki basimzela bakei comme bavoka nanga mpe baya te moye tosamba eza te bango bakei to bakei après lobi nango fale baya kotika mbongo baye te bajuge balobi bon tokende otika ono felina eza centre donc baliaka kuna kolia ezalaka nango ntongo midi mpo kwa kobanga nango te okovivre nango bien mpo tolandela dossier moye tobomba eza te noki bakoya bakina mpe yo po papa nazoluka kina mpe yo noki bakoya bakina mpe bakoki koboma yo sécurité eza te fo totinda mosika tokashe yo mpo tolandela dossier nga mpe na bia pas de problème bazwinga bameminga na kitambo kuna kitambo Véodor bameminga kuna no fena baki otikanga kuna ta bagene kotikanga bayaki na fiche po mwana so auti na tribunal na leta bayaka na fiche baye na fiche batie kuna to baye na fiche batie kuna batikinga kuna nga pe na yebika balandela dossier nanga to na ke kuna baliaka mapa suka lezate mu ezate mapa makasi ba mapa ka ba mikokoli ya bakata kata mipali pa mobimba boete balipa mikokoli bakata kata to na komi kuna bibon ko balandela dossier nanga naza combattante naza JCC vie eza combat faut na prier victoire ekozala si na zela na patienter victoire ekozala po na yebi nzamba bakoko nanga aéchoué kete nzamba papola na mamola na yebi ke na ozwa victoire nazozela to nazozela réponse papa ke kuna na tribunal à fin na 12e rue a financer mbongo na ba juge dossier elali na ba juge ya tribunal enfant Congo juge Mukendi na ba avocat na ba juge on komoni na ina juge Mukendi aza muluba juge Mukendi aza munene boye na ba avocat mibale ba avocat bon naza ba kombo na bango la ça maki awa ça dit émission eza première partie deuxième na troisième oui ba avocat ba kombo na bango yango bakombo bavoka yango maître Petrus namoni pena numéro na ye maître Petrus 081 016 067 74 vraiment na maître avocat maître Petrus na maître Nicolas c'est-à-dire deux avocats na baza pe corrompus c'est-à-dire papa na yo ake apesi mbongo po basa nini baboma dossier wana na ba juge Mukendi ya 12e rue pour David tribunal d'enfant ouais na 12e rue donc alesi bango pena mbongo balalisi dossier moi balandela sous dossier ezati tango sami bongo après nga pena bi bon zela ka bango maintenant un jour 2 jours ko tezaki belé 2 jours elle quitté na mona tribunal d'enfant na yaki mama makasi mikokoli. Après 2 jours que tu es belé, na mona ba ko tika ba semoule ba loso ba sac ezoyaka. Ba carton na kata ofelina. Biloko na kata ofelina e bandi ko biloko mona biloko papa tika. Maintenant ofelina to komi ko lia misuni. Nga na kuta ki eloko za kiti. Mikokolika ya mapa papa. Ba komi ko lia misuni. Ba komi ko lia ba mipanzi to komi ko lia mipanzi. Na bana tu baza kuna balengela bana te basomela bango ni bande hygiénique nga bakomi kolengela nga fona lia lipa ya bien kotiela nga na maki miliki mais bana ofenda bamelaka maya lobo nzoka nde nyonso wana tu mbongo papa na yo nyonso wana ndoka mbonga papa na nga batinji kuna babandi kolet bilia penza donc o senti basombe nga na bilamba kuna no fenda papa pesi mbongo papa kena opesa mbongo biloko tu basombe nga na bilamba fola taka bien eloko toza na ngwa posa yako senga biso wana ba chef ofelina eloko toko za na ngwa posa yako senga biso wana ofelina za kitambo na kitambo Véodor tango esami bongo mwana nda komba ofelina nini ba pesa kyo ba benga ngo GK oui GK 16K ofelina 16K na kitambo na oya ofuye na ofelina 16K wana na okisa caméra na ngala na cameraman de guerre fiso boko toya na ofelina na jusqu'à to landela bon tango esami bongo après to swani na fille moko kuna na ofelina ayebisinga to wela na cantine ya kosukola pona zena problème na zena ba période
nazalaki ya kobeba fallait maintenant na sokola maintenant to wene cantine alobi cantine wana eza ye mta somba ngo tutu tozali na matata kuna o cantine tutu ngam na somba ngo to wene cantine nde ya ko finga nga mwana wana komo na Severine aya ko finga nga lobi ke longwa kuna yango papa na sundola yo aya ko tika biloko tozole eza ya mbongo papa na yo pa biloko papa no nde mtaye ko tika yango asundola yo oza illettré yango atangisa yo te mwana na Severine na finga mo tanga finga bongo ilekeli nga ngabi ndeni mwana finga nga boy donc papa na yo nde ko tika mbongo Paul David Olangi aya ko tika mbongo oyo tozolia oyo mbongo na ye aloba ko zwa yo te asundola yo donc yango atangisa yo te oza illettré na siliki na beta mwana wana blessanga na bete fo ko beta na memi tina ba chef Felina to komi kuna biboyo kama kamwana alobi ba chef Felina ba komo yesa mwana na oyokisi biso soni pourquoi bimisi vérité na beta mwana na tina miso ba chef Felina après na beti bongo na siliki na bina ko zala lisusu wa te fo bo benga 12e ngana so bima wana ngana so po dena kena kuna mwana ndambana tu ba bima bana ngana bima banda ti akanganga kana kati kuna na ko bima te so naza posa jiba ke basomi naza posa eloko na ke kuna na biro ba ke basombi donc wana mbongo papa na nga Paul David Olangi nda pesa mitindo wana sadi bakanga ko bakanga kanga na bimaka te maintenant on a vanda ka kuna après na siliki ba esko ko benga assistant social wakinda ko tikanga na kitambo no Felina comme de mama Nelly asala kuna aye tant aya vandango tozolandela dossier faut la patient ngana yebisi boy yo za leta quel musala leta zo sala bo bengsi mutu première fois yete deuxième atini na ba faux avocat asana on a tort asa papa nga moko biologique aboti bokele nga moko mwana na lobi nana posa kutute nana posa kutute ngai na vivre na ye mais nana posa na libérer de vie nanga pour ceux qui na libérer vie nanga te ya ko bomanga parce que ça posa secret banate bokende bokanga ye comme bo bengisi 3 fois yete atindi ba faux avocat paye moko amonanita zo kima to sane examen makila ya Aden bokende bokanga ye boya na bino moza leta mbongo oyo wana ko se dobajenga tutu wana bozwa na bino menga na za posa ya vérité posa vérité bibi moya bomanga lisusu ezate donc boke ko kanga ye ngada to sila na mutu na muta vivre vie na ye bango ba lebu to ko kanga ndeni ni photo landela comme déjà ba liaki mbongo bazada corrompu ba magistrat Mukendi ba maître avocat Petrus na maître Nicolas ba liemo na maman Nelly vraiment état de droit pena wapi hein vraiment pour la niveau que ça chef d'état soni d'apino ba avocat bo sambela mwana oyo boza corrompu na assistant social pelisusu maman Nelly tango sami bongo après bon ngape na biboke ni kokanga ye après ya oto kolandela dossier ngo photo sa akomika ko kosa kosanga après azui nini oyo fiche nanga pour moi na kenda na fiche a retirer fiche nanga oba ko tikanga no Felina akenango tanga kenango ngabi mais pourquoi portes affaires mais faut na sambela nzamba ebisanga vérité mais ni nezoleka na koti prière à jeûne à 3 jours na kato Felina na tuni nzamba ebisinga boy fo bima so mi te ba ko boma yo excuse bazo zela jedem e bossa na dossier na yo pour ba ko tuna mais to pesa bino mwana na DGM bazo linga DGM e bossa na dossier na yo ke ba pesa ki na tribunal la fin na 12e ri pour ba boma yo parce que ya limite vérité bana soko vandi akufa omote ba bimisa yo te libanda mukolonde ba kwa ko zo mukolonde ba kino boma yo donc yo fo bima awa eza place no te wana sikona na lobi na prière nzambe to ebisanga na côté prière à 3 jours parce que na za JCC nzamba ba koko na nga échoué kité na côté prière tant na côté prière bo nzamba ebisinga ke eza bongo tant na côté prière nzamba ebisinga eza bongo fo bima awa siko porte pe bakangi ba tie sentinelle ngalobi mais na kobima ndenge nini awa na bite fona sauter ka mire pour choisir te pour fona sauver vie nanga na sota mire na bima na Simon Felina côté ba lona bandunda na bangwana na sota mire na bimi na kimi to na kimi na ye na zongi pa na DGM pas chef à DGM à 12e
même si bango vérité bino batu boza botinda kinga na justice tala makambo justice esali parce que bino bolobi nini abi bon faut que okutana Molière Molière ndem tokata makambo yo oloba yango Molière a lection na télé ole kan émission Molière a beng sa papa na Paul David Olang pour sala examen ya makila soki Molière aza na posa na nga na témoigner dossier oyo ma mère na nga na koya ko témoigner dossier opo ngam na landela ki ngam na mimaki otina 17e na fondation Olangi Woshu papa na signé des charges aboya kinga na yebi histoire dossier tout olala na ndaku na nga ngane na koya ko expliquer yango kende ke kutana Molière balakisinga place Molière azala na keti pa Molière na nini na onatra na kati onatra na koti kuna na kutana Molière te na kutana na secrétaire na ye alobi ke o awa fo balandela dossier tina suka wana on a expliqué ete to landela dossier bien tina suka esenga fo mbongo ebele esananga voma pasi na simdi na bantu ozonga sko mbongo ebele ngo kozwa wapi mbongo ebele opesa na Molière OK après ce que ton abimi bongo na moni nini o babenga nini ba sécurité basana na trawana balobi batuninga ngala expliquer ba est-ce que pour les can émission à Molière basenga mbongo bango albité moi siana akosi basenga mbongo te vanda kaka awa zela Molière yemoka ko ya to ebi mutuka na ye tonga koleka boye landa papa Molière pour expliquer papa Molière kana yo asunga kutu bato belenga bien y a pas de problème ngape naza convaincu na vandi pour naza ki déjà na combien déjà na suka na vandi kawana pour na luka solution nanga papa Molière aye aleki na mutuka tonga aleki na mutuka na landi papa Molière na koti tina kati na si papa Molière naza koko ya papa Olangi na mamolangi biologique naza mwana ya Paul David Olangi donc na yo komona yo papa nanga toza problème na papa nanga tant na ina expliquer ya bisinga bon comme vous avez kolanda déjà dossier kene ko zulanga batu wana oyo bobanda kina bango dossier baya même si bayete ba komela yo oya nango pour que ba personnel numéro ya papa wana oboza ko benga wana papa pona zwa papa no ngato na lukelo papa na yo yakani na ma numéro ba koma pour que ngato to lekisa na télé to landelango na ye na zongi kana DGM pas chef à DGM na bi papa Molière alobi okoma ne papa Molière akomelinga et papa ya DGM yemta komi tout oyo yemta komi tout yango yemta komelinga tout oyo akomi numéro ya papa Paul David Olangi akomi basaki bakete na simananga papa nanga Paul David Olangi akanga mama nanga na ndaku na bango na kitambo Tilelo mama nanga zakuna na ndaku na bango na kitambo mama na yo nani mama nanga Sephora Baraka Elonga na ndaku si akangiye pona nini ngana yeto kutana te atie ba sécurité na ye pour vérité bimate to batisi ko mama na yo azana kitambo azakuna na ndaku na bango no zo soto ba mobali na ye yo abala ye wana ozolandela mwatsi na yete ayebite kesika mwatsa ke bon aza missionnaire mama nanga aza pasteur kuna OK maintenant tant osami bo ya kize mama nanga kazo kosela ye makambo OK po batu ba yebi vérité te alobi mama nanga koseli ye makambo batu ba yebi vérité te ndakangi mama nanga kuna to kutana te po so to kutana mama boye vérité ko bima alingi te to kutana do atie kuna sécurité na la police moyena mona mama nanga boye ezate maintenant des chef à DGM bango batu balandela ki bakomi azana kitambo maison ndaku na bango eza maison mire à verre akomi ba mero na ye ayisi papa Molière ni ma mero na ngai yango na lalisa mwana na ndaku na nga soki ozana posa na ngai na koya pe ko témoigner pour to landela dossier mwana sunga mwana a trouvé vie pour mwana komi kolala pour na olala na mama emu na hôpital côté ba garde maladie balalaka na komi na bakombo ba avocat ou basambisaki na tribunal enfant akomi bakombo tout atie nyonso a expliquer alobi tango kutu nazali kosala bakete tango tozali kosala bakete olukaka même numéro no papa Molière tobengaka na téléphone numéro no esonaka oyambaka te tango ozongeli siko papa Molière tango nazongeli papa Molière na ye liye na koti na moni mutuka na ye libanda ye moko azali na kati ya bureau tango na koti na kuti na ba secrétaire na ye na ba journaliste na ye na expliquer bango papa tindenga na kene kozwa bakoma bakomelinga yango na ye nango beaucoup tsanga na papa bango balobi boye
papa Molière alobi wana batunanga nakoki jamais ko benga bango déjà bapesaki biso nini déjà na bengaki bango to sololaki déjà abengaki famille Olangi pour wana papa Molière alobi na bengi déjà famille Olangi tango ke na ba doike ba donner oyo oyo sengaki yo alobi déjà na sololi na famille Olangi woshu na sololi déjà na Paul David Olangi ayebi singa boye to sololaki yango déjà tozo bongisa déjà to bongisi tika numéro na yo na minute ozawa bongo biso to kobenga yo ngabi na numéro te bozo ka numéro ya chef ya DGM maintenant bazui numéro ya chef ya nani ya DGM na tiki yango to na bina moni compliqué ngabi c'est que balande ya dossier ote papa déjà lesi mbongo papa Molière pe alesi mbongo ale déjà mbongo donc moi pas lande ya dossier oyo ezate na bité na zongi kaka kuna na DGM tout papa Molière pe balesi mbongo ye pe balesi ndenga bengi bango kuna bité olekisa ete zwa kanyaka mo le karatefe azape mutetela ndeko na bango papa lesi mbongo nyoso ato tumbango awa na tumba TV maintenant tango esami bongo na zongi pe ka pa ya DGM donc na zongi pa DGM chef à DGM ayebi singa bo kende na chef ya église de réveil dadi ya Congo funda makambo yo comme il y a un chef de l'église de réveil, président, évêque général de l'église de réveil du Congo, évêque Dodo Kamba. Funda kuna makambo yo yende akobengisa papa na yo puke basala nini ba bengisa ebo sala examen makila ngape na ke kuna na kutena mwasi na ezaki dimanche ba bisinga fo obligatoire faut insister kilt na biso après na sima to kobongisa makambo na insister kilt na bango. Fallait maintenant évêque Dodo Kamba. Et pas évêque Dodo Kamba. Na tant na aussi si bon on a expliqué. Tant aussi si na expliqué moi si na aussi si quitte prière, na expliqué moi si na. Tant na expliqué moi si na lobi zé na expliqué mobile na batu bazaki faut me belé. Tant batu bazaki belé après maintenant na batu bazaki belé ba ki ko kutana na Dodo Kamba. Na moni papa moko. Papa ngo pasamba kana si FMC. Aza coordonnateur ya pasa na yebiye na moni na groupe ango batu ba ekokutana naye siko na moni suspect mendeni papa bon et c'est église après maintenant tant on a sisi prière fallait moi si na yakutanga na yakutinga na été okende oyaka mercredi na ye tant na ye na ko si ba signaler déjà kuna si ba bengaki avec Dodo Kamba c'est si déjà ba signaler déjà ba bengaki tout la corruption ça partout. Na même côté église kuna ba corrompre. Même évêque Dodo Kamba. Ba corrompre. Siko zo la wapi siko. Si ça non mambu ya tango kende pas Dodo Kamba. Tango ba bisinga bongo moi sina pe singa 3000 à transport. Na 3000 francs. 3000 francs kaka. Moi c'est évêque Dodo Kamba. 3000 francs congolais. 3000 kaka. Siko. Tango na ye to komi na nini na zongi po na lala kaka na nini na mama yemu na mama yemu kombo côté ya basi ba garde malade soki moi sa boti ba garde malade bazala kawana do balala kawana côté ba garde malade balala esika yo pour mo lala esika ngapena ko mo lala dépose lala on essaie de combien de temps bon tant na zongi bongo et ça déjà 17 jours na sokolaté na brosser que autant la même mine nanga donc na brosser qui était na sokola kate donc 17 jours 2 semaines à 3 jours donc na la kapuna maintenant na bi anzambi na comme na suka la kisanga maintenant nzela côté noke na koti supri ya kaka na kata ninyo ya mama yemu nzamba yebisanga partout zo kende batwana baza déjà corrompu baza ka batuna ye ya Paul David Olangi mais so ngana kozala corrompu te nga déjà zo leka déjà partout baza koyoka yango moninga ata obinango bengi ngai David Olangi okopelanga lupangu na ma campagne mwana ofo ye ba ye kaza mwana yo ngai okokorompe ngai te tokende Tika c'est kaku oui c'est kana yo c'est kana pas déjà c'est siri awa moni nzambe alaki so nzela ya ti yawa na lingala facile ayebi ko kokutana na Zakari Mwamba lelo ko akobimisa nyoso ya yo na nini ouais vraiment que si ça continue oui
bon ntango esami bongo nakoti prière nzambe ayesinga aza bato na ye parce que papa no na monde en ténèbre na science ye nde azalaki chef ya science donc ozomona église tout oyo bandoki ya monde entier babundisaka CFMC fondation olangi osho donc napesa koko na bino vision eza lokola vision wana eza lokola lisu na nga donc eza vraiment la vérité mais bango nde bango tout basangana babundisaka église ya CFMC donc papa na nde bavota ye chef ya science donc ndo omoni kote tozokende wana batu na ye pourtant mpe nakotaki na église yango ya dodo kamba balati noir donc nzambe ayesinga nde eza biloko na bango eza ya kobeba yo nde mutu balinga papa no alingaka sacrifie yo na 2022 ozalaki sacrifice na ye oke asala élevé donc ndenge aza bongo aza ya koshue biloko na ye eza ya kobeba nga na kolongisa yo nde nalobi ya pas de problème na bimi prière naki okutana gouverneur de la ville Gentilingo Bilambaka. Assemblée kuna ya CFMC. Nakutani na bifona ki okutana na ki oluka ye. Fona expliquer histoire tout yende comme assemblée kuna. Akutana ba papa kulutu na akutana papa bengisa papa. Poto sani examen ya makila. Poto siko eloko zo bomaka. Ya ko sa examen makila. Ça examen makila zo ngango ta zo kima yango. Oui. Maintenant tant sambi bongo après nakutana ba sécurité na ye. Babi okomo na été comment mukanda faut komela ye oya ko déposer na bureau na ende na bureau na ye to kopesa ya ngotanga kotanga akoyeba problème na yo na kelobi toute la journée comme histoire na ngeze mulai toute la journée na lia kite ko koma kaka donc makam na koma ki yango na cheku tina enveloppe sur yo ko tanga tisko ko koma ona na komelio bon eza lingala parce que na tanga te mais tant kana ba prière ndenza mba yako sunganga na koma koyeba moi kotanga kokoma mwana lingala pas français kana ba prière ponza makoko na nga échoué kiti si eza lingala donc lingala pas français maintenant tana bandi kokoma histoire na nga pona ki okuta na ye na zui na tie na enveloppe na bina ki o déposer na bureau ya gouverneur tant na ki kuna ki o déposer ba yebi singa te gouverneur akoki ko tanga boyete faut kende ko saisir yango na machine saisir yango bongo kotsa oya nango tona ke ko saisir na mbongo te ngana kanisa ki ko saisir pona Brazzaville mbongo ebandi na 25 francs na yebaki ka kuna babetaka ko saisir ezaka na 25 maintenant awa na yebite montant tona komi kuna sibe ba yebisinga ko betsa papier moko ya boye moko 1500 to ba yebisinga bongo ngabi mbongo pesa te na obeta ndenge na komi na suka na expliquer ba sécurité na ye ba maman moko bazaki wana ba yebisi ngai kende ko luka lingala facile comme à Leslie Molière kende siko ko luka lingala facile pour lingala facile ko bimisa makambu oyo parce que awa ta pesika lopango ngai na ozwati tani na ozolanga teta na ozwati après kende na lingala facile ko bimisa makambu oyo parce que okoki ko déposer pe na bureau pe ba pesi pe gouverneur te donc faut que nka ko déposer kuna nde balaki singa awa ba singa soko bimi na itaga oye na nini oyo luka place ba pesi nga ba adresse na bani ko tuna nde na ko se retrouver na lingala facile awa nde to na pe na tumba kutali pe na tumba bon to na kutali pe na tumba na mandi ko expliquer tumba histoire ngabi tumba ouais expliquer tumba c'est OK tumba kaka bon pour maman nekisa mona télé parce que ngana yeka na venger pona yaki na malembe aboyi ngape na ye pona venger parce que ngai pe na 17 ans na ça na avenir donc avenir eza molai donc fona nzamba yebi donc ngape fona salela nzambi donc comme ya salela kanzamba lokuta teaka parole wana eza lokuta donc oya teaka wana asangisa na biloko na ye ko bina banzambi wana eza lokuta c'est que faut bima bina ka banzema mokido to wana alinga ko sala repentance te kaka croix alakisa batuka croix donc aseka kanzambe wana nzambe moko mutayebi singai na prière ngape fona sukisa ye ava David ava na kita bokonzi sengaki Saoul fois longwa ngape fona longola ye fona humilier ye
babenga ye tosala examen makila donc makambo oyo nazoloba eza vérité azokima examen makila aya tosala na ye examen ya makila ya Aden après nga pena libérer fi nanga fiancé nanga bala nga nakende ko vivre fi nanga et pas vivre fi ne a libérer pe maman nanga place akangi na ozorate na kitambo po maman nanga passa la mariage ye pe akoma na vie na ye libre donc nazala nga te na posa na ye donc yango na yaki pa tumba na expliquer makambo tout nde tumba lekisinga na émission donc ngai na nicho na zola na mama ye mu lokola fazer so botel même bilamba nanga donc ngai na fundi ayaka tumba lekisango bakangela ngai to sala examen makila c'est tout donc examen makila kande muteko kata na boy ko kena famille wana famille na eza famille nanga te eza famille nanga biologique te na ko kenda ka te na famille wana donc famille wana eza famille nanga te na ko kenda ka te donc ayaka to sala examen ya makila ngana ye c'est fini nazo baso mbonga libala fiancé nanga apesa mbonga libala makambo nini esila maître Fred apesa makambo mbonga libala makambo nini esila azokima examen makila pona nini merci beaucoup Elisabeth Olangi Elisabeth Olangi merci beaucoup bon comprendre beaucoup histoire parce que émission to retient on surtout moulaïté to retient partie par partie pour que mutunyo soit se retrouver na kati vraiment na robenga chef a déjà encore le baki à côté témoigner vraiment merci beaucoup na batuto bolandi biso Elisabeth Olangi c'est-à-dire Coco ya mama Olangi c'est-à-dire Coco ya mama Olangi biologique mwana ya mama Olangi ya mibale David Olangi mwana na mibale yeyo mais awanga na mwana mibale yende mtabota mwana na mibale ndem mtabota ye c'est ça c'est-à-dire mwana na yeyo mais azowanga na boki histoire ndenga relater vraiment merci beaucoup na batuto bosungi biso même Elongi même okala na Kecha Olangi vraiment Maman générale Kecha Olangi donc okana na yeboy soko tale longi nanga même naza même Elongi zama kila na bango vraiment merci beaucoup na batutu bon merci beaucoup merci na batutu bolandi biso derrière la caméra c'était Fiston Boko caméraman de guerre Maël Sadi qui na montage Montréal merci na batutu équipe tout eza wa teninga compagnie merci na BG Manda Tata Libandi Mune na Pembe le superviseur ngala facile grâce Dissasi Merle Folo et Brunel Pongo boza tellement belé Eliezer Elena merci beaucoup na batutu vraiment pour continuer toujours comme ça la confiance na tumba TV officiel mais ngai David Olangi nga okorompo nga na eloko te atope nga lupango na ma campagne na kanga émission o elekate émission o déjà lelo na okende ko monter so banda ko leka lelo et on leka 3 parties première partie deuxième na troisième pognon surtout ebima lelo merci beaucoup pour rejoindre ba rediffusion na ko futela yango mbongo na ba chaîne locale ba chaîne TNT a pour tout faut ba landa histoire oyo merci beaucoup portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na